So na lali na omona ka ba dessiner nga lettre T. Lettre D moi la tsini. T pena T. Na vanzi. Ti l'herbe na sali na koti ba recours na ba fille wana ebimelo T. Ofuna bandela ka d'examen wana. Na sali pe deuxième session bi problème. Libosolé na losala l'examen na za tozala na groupe de 20, groupe d'études. Mais na groupe wana nyonso ya lo kwa ngam na travail pour na bango. So avant ba kota na salle examen, so na zate ba kota. Donc funa salle après na nyoka pour la réponse. Mais l'air va délibérer ba wana nyonso pas suivre, ba satisfaire. Nga na comme bimi ba vite ba mbebele pour la professeur on est là la ganga. Pour la professeur la ganga. Siko moko na kati na banga benga bi mama totikele au deuxième session na eseka na bi merci mais ba kenana ba point on les kao lokwa ngam na pesa bino na pesa nyonso te na pesa ko ndam oyo ozwise kenga na ozebele ko les kao amen le ba yo délibéré to e ba bengi biso ba délibéré samedi na kete na ke lundi na ke kuta pe samedi ba délibéré te na yo zonga le lundi wana na kuti ba ne belé ba vanzi ba soupçon bandi le ban auditoire na biso toza 1516 étudiants. OK. 1516. 1516. Ba di distinction ezaka moko. Nga ba mona tali ba wana bezanga. Ka moko de distinction. Distinction za moko na bezanga. Donc ba di yo na ndeni na bezanga yi. Ozaka bomu. Na nde ba membre jury ba bimi wana bandi ko publier ba bi selon décision jury dans la distinction moko ba journée ba salina ba les ka ba bengi ko mona ngamba mona pour moi la distinguer parmi les donnez moi distinguer parmi 1516 étudiants. Alléluia bana zambe. Samba lobi bana ne ba kozala mitume. Oya sala kana na ba sala na bino na sala comme la Yesu. Oya sali kati na ba sala kati na bino onode. Voilà, yé na 1516. Mais distinction kaka. Azanan. Moi na biso comme on a dit bénite. Voilà ton petit maboko. Zambe asali abinene. Aflomo lisusu o. Vive lisusu na bien. Comme la Yesu. Ay 20 le combat. On a RDC mais avant d'aller na Congo Brazzaville. OK. Est-ce que nous témoignons Zamba ça une bonne. La ligne témoigner parce que on témoigne na moulaï. Mais na katakandam. Na balaki balawa na ke na Congo di bala volonté na ngate na komi kuna mobala nyoko lingai na mwana liboso deuxième mois na kokaki te na zongi mais lokola kangaka biloko na ndenge apprécié na bosala nga ba slip na ngai mobala zo ba slip akenda opese ba nganga kanganga kobota akanganga na zo mbongo te na kobala pe lisute na ye na expliquer papa na mama bati te babi mobala na sambela ka bosala boite na kati après na ye ozwa mobali mosusu tovandi na ye kozwa zemi nazwa zemi mpona nakenda kobota antuka nalingai nakufanga na mwana nzambe asali grâce mwana akufinga na tikali namonaki kaka ke ali kaka ndenge esalamaka basi mosusu mpe babotaka bana bakufaka namonaki eza normal navandi na nga ti namona 6 mois 7 mois 8 mois 1 an 2 ans makili ebimaka te mais ndenge ezobima te 2 ans 3 ans ekomi koswa libumu ekomi koswa ekomopesanga bamaladi mobali wana atindinga ti Cameroun ake Cameroun basali nga béchographie basali bavisite tout na baappareil ezobibake na nza bien docteur wana alaki tchadien alobi nanga madame en tout cas naomona awa oza bien mais ndenge ozoexplike nga naomona oza maladi bon est ce que mpa na bino na Congo bokenda na bokoko te nayokaki nazongi asalinga ordonnance apesi bakisi nazongi namelaki mwa bakisi wana lelo nameli nalali traitement wana mwa makile edimi ka neti lelo après ekati nango nazongi na Congo kote ya mobali tovandi na expliqué makambo ndenge elekaki bon eleki nango nga mpe na négligé navandi be na ndako kobinga na mobali même nasali likambo te bimanga na ndako bimanga mais quel problème nasali nini namona kaka eleki bon nde tofandaka na bavoisin bamama moko boye balingaka ngai mama wana ekobengaka mwana yo na mobali mikoto baproblème epoto ovandi bien na libala nini nayebi te mama kende komona mwana mwasi moko akuna aswanyaka peut-être akokoyede yo ke kota mwana mwasi wana ayekoyebisa nga alobi
mobali na yo aliboso azwa slip na yo apesa epa nganga kanga mabota no makambo no tu ndenge osala wana mobali wana eza ye te namonaki yango lokola nini natuni eske yo okokoswanyenga te abi bo ifo nabina liboso parce babina lokola zebolekwa na biso na bamongo kuna mpe yani mwana mwasi wana abini badiabele bandimi aswanye ngai koswanye ngai na 2004 ça fait 4 ans namonaka barègle te tere aswanye ngai ode namonaka règle mais ekomi zemi avant abanda oswanye ngai ere alobaki na ngai alobaki ke ya liboso ozwi zemi mwana akufi yo otikali me ya nsima yo na mwana bokokende lere aswanye ngai nazwi zemi nakanisi maloba wana ke alobaki na ngai soki nazwi zemi nanga mwana tokete te nazonga na mboka na ngai kote mama na ngai na papa na ngai bazali soki okufa nakende okufa kuna nayaki awa yo oyebi okotaka bagene ekomaka trop tard parce que zemi ekomaki monene papa na mama mpe bandimaki kaka te nalingaki nabota boyebi nalingaki nakufa basala césarienne tututu nauti liwa na mwana makila te navandi ntina bi si c'est comme ça nazonga su libala yango te me mobala alingai nga tindenga biye nazongi na 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 naye libala mwana natuni ndenge nini Fredi ali akoma mosali monene tututu baexplike nga akoma Josué nalaki presse nazongi awa na ye parce que mwana nga alaki na zemi alobi mama ifo ya kosimba nga na bobwaleki nga bo ifo nakende ya mwana na nga ya liboso ifo mwana koko na ngai yango nayaki nakomaki awa le 17 septembre 2016 leo nakomi bafana nga natuni bango ndenge natunaka bato tu parce que nauti mosika ifo natuna bato tu ndenge entelaza ndenge nini Josué yaya fete koma vraiment mosali monene ngapoe lobi dimanche lobi fonga na koma nayaki awa opresente nga awa eyaya na nga asali nga surprise osambeli olobaki nde kolobi sikoke oyo aza na maladi place azoyoka asimba nasimbaki libumu ngaa nakipala nga lisusu makambo mpe ya kobota te me ndenge libumu atungisaka ngai ifo nakota ndako ifo nasoma batangawisi na pilipili natongolaka mpo ekande bakomprime mosilo nasimbaki kaka libumu ngaa libumu nango etungisanga kameme ata se makilango ekende nango me etikata koswa nasimbaki libumu nazongaki ndako leye nakomi na ndako libumu ebandi koswa libumu ya koswa nini makambo ezongi lisusu natindi Sephora sombelanga tangawisi sombi tangawisi na tongoli nabosali ke balobaki na biso tosimba libumu pourquoi parce que nasambeli mingi nazwi babateme ebele na baeglise mpo na koluka guérison zero nazwi bateme na babima na baeglise mike me nadembaki na libono navanda na nga mpe kaka nazongi ndako le 19 moyen te titi ekosua bakomprime nakomela nakotombola me esalaka bongo tokomi le 12 na ba 5 heures wana nalali naoki libumu esui ekangami makasi libumu nini bandeko nini ezosala na libumu depuis natongoli mpe lobi na pokwa nasonti ezotinanga natelema natelemi nabimi libanda nake navandi navanda bonoko eloko moko esali nini nati maboko natala bwenaki nana nabengelaki nanga mwasi nana temieye nini nana tala nini nana nde ozomona shokola nza depuis l'an 2000 mwana nga nakufaka na l'an 2000 2016 16 ans namona amakila te mais Nzambe a visité kaka na ndenge Pasteur Josué alobaki ke simba place ezosuwa nasimbaki libumu ti lelo depuis le 12 ti lelo ezobimaka loka bafungoli robinet. Alléluia bana Nzambe nani mokonzi nani Nzambe nani mobikisi Yesu nalobaki nini notolobaki bato mosusu omeka tobisimba tobondela esili ndenge ozonga Nzambe olanda otina ndako
makambe kosalama tina ndako mosusu sur place mosusu tina ndako. Alléluia. Amen. Zela sikisa komona sikoyo nini kosala. Oui. nayebisi baleki na nga na bino alingi moto ayeba te natala nani ya vrai ou bien ya lokuta ya vrai yaka eloko balinga bamonaka bon lokola nakomaki na 46 ans na banda okipe te parce balobaka ke lea mosusu makili ekangamaka na 45 nga bon evanda nango mpe kaka na sina moti bana mibale ekoki mais oyo nzambe asali nzambe Josue Lokamba. Alléluia. Freda alingi ba prière. Freda alingi ba prière. Freda alingi ba prière. Mais na moni. Alléluia. Na moni ke Josue nzamba Josue. Azosala. Azamonene. Alléluia. Pesanga mai wana nga wana kopela. Yaka na mosikoyo. Wamona miracle okoyoka sango ya boti. Nalobi nini? Kozana mama mususu 48 ans. Azise maboti na 49 ans. Apesina ndoi. Okoyoka sango. Ndenge za mafungoli. Amoni règle na ye. Ndenge zosonga. Un coup, une flaque. Alléluia. Côté na nzoto. Miracle de côté. Yes. Et débloqué même délivrance côté. Yes. Force où les alaki à ma baie. Yes. Les lots et bongi. Miracle. Moi, comme les Josué Lokamba. Yes. Na comme la yes. Miracle. Et quand on a zoto na miracle. Et quand on a guérison de délivrance. Barrière à côté du père famille comme on a souci. Yes. Zame. Oya baptisaka Elisabeth. Oya baptisaka Sarah. Yes. Yana la zo personne wana. Yes.